Bien, tu fais, bisous les camalobana et belé. Tu veux toujours un enfant. Kindoki politique. Cadre moko pour la actualité politique y a RDC. Abonnez-vous sur Narrative. Boya et belé. Sauf que vous niveau ka vrai vexé ya politique. Boya na Narrative. Abonnez-vous sur Narrative. Avec Abigail Mukenzi. Moté. Balandi à DMTV 3, nayebi ke boza ebele scotché na chaîne YouTube na bino DMTV oyo epesaka bino ba information sérieuse oyo ya tapé na ba analyse sur ba sujet d'actualité. Lelo toye to partager moi les kambo moko peut-être mingi pe parmi bino ba yeba moi ko vivre surtout pour la bao bazali na Kinshasa. Les réseaux sociaux et comme on vraiment makambo délai boyebi Kinshasa ko banda kaleza la kamboka moko et tambola kana ba rumeur makasi to se rappeler d'ailleurs na banzembo yembama banzembo composé par Balutumba ou même ba pepe kale ba yemba tuba e mama e. Donc Kinshasa mboka ya tuba mboka ya ba rumeur misusu non fondé, trop de lokuta na ba rumeur wana c'est vrai que misusu pe ezalaka vrai kaka na adage ndenge tolobaka mai eninganaka pambate nininga pe edimaka pambate sele na se moto ezali. Donc ba rumeur eleki et habitude moko ekomi ces derniers temps na Kinshasa oyo ezali que na WhatsApp okomona bato baza ko inonde bato na ba message moko très alarmant, ba message moko ya kobangisa bato ya ba empoisonnement. No dernièrement aussi kolanda message moko mutu atindi alobi aza soki na Bukavu sans possibilité de vérifier yemoko d'ailleurs aza pe même koloba ke botu manga source te kaka koloba na bato ke bangombe moko sotekama na Kinshasa wana moins cher. Et aussi Rwanda, il y a une Goma qui est commune à Kinshasa, ils ont empoisonné. Boliangote, Bangom. Allô, bonsoir tout le monde. Moi, je parle à partir de l'Allemagne. Je suis kivusienne, je suis la fédérale de l'Allemagne. En fait, ce n'est pas ça le message. Le message est que informez, s'il vous plaît, le plus possible les gens à Kinshasa de se méfier de la viande, les ngombe en général, qui coûte actuellement moins cher à Kinshasa. C'est la viande empoisonnée qui est venue du Kivu. Enfin, ça vient du Rwanda, c'est passé par le Kivu, Goma, jusqu'à Kinshasa. Et cette cargaison est arrivée depuis 2 jours et la viande est empoisonnée. S'il vous plaît, informez vos familles. Épargnez-moi, s'il vous plaît, des questions. La source, ce n'est pas ça. Le plus important, c'est que c'est une réalité. Méfiez-vous de cette viande. Elle est empoisonnée. Poison tardif à Kinshasa de la viande qui coûte actuellement moins cher. C'est sérieux, s'il vous plaît. Informez le plus possible. Je ne sais pas, tozo kende wapi na makambo yo. Nayebi te toke wapi. Nayebi te tokomi na niveau nini. Ngomba mwe se zote kama nisika nini alobi pete. Et comment tu na Goma et sauter mbala moko yekinta se yaki na avion.
donc et partir na bamboka mosusu te yo zo prévenir ka Kinshasa mais ba rumeur moko ba biloko ya boye ko bangisa bato eza malamu te to landa yango ebele misusu landa balobi Mikolo bomela mai te mai ya résidus des eaux bakotia yango poison bakosala boye o ba moustiquaire oyo baza kopesa bino ba moustiquaire wana moezaka moustiquaire imprégné na ba insecticide pour na bangungi tout ça pour lutter contre la malaria o mingi ezalaka distribué au travers 100 rues donc bango balobi au nom ba moustiquaire wana ezali empoisonné eza pona koboma bato ba rumeur ba vaccin par exemple ya kopesa bana ba vaccin contre la polio ote ba vaccin wana ezali pona kokomisa bana stérile ba bota te ba rumeur donc mai ba empoisonné oboyeke donc Kinshasa mboka ya ba rumeur et ba réseaux sociaux comme eza ba canaux moko ya communication très puissant mo dit internet lelo ndenge baloba ke monde eza village planétaire eza lokuta te lelo avec internet oza na kata chambre na yo omi filmer au boîti partout dans le monde bazomona yo Kuala Lumpur ba otala yo New York ba omona yo oye na Brésil ba omona yo donc village planétaire eza na vraie vitesse eza na ba réseaux sociaux eza te yango même temps rumeur ezali na likambo ya lokuta moto inventé loko na ye eza kotambola pe makasi si na niveau peut-être ya créer pe psychose mais finalement danger eza nini na ba makambo wana lolenge tozomona na ba WhatsApp bazotindela biso ba audio ono keba na yokaki lisolo moko ke na régie des eaux bakotia eloko boye mai wana bomela te alors que population za mai mususu komela te amelaka mai ya régie des eaux baza combien oyo basombaka ba mai bamelaka mai ya régime de sauté baza combien et d'ailleurs toute la plupart de la population baza na accès na eau potable te bamelaka mai ya ndenge nini mais ba rumeur o musuni boy o loko boy donc ba rumeur na ndenge moko ya kosakana te alors danger eza nini nde tomona na ba message wana nde torecevaka na ba WhatsApp sans koyeba source sans avoir des précisions sur information en gros. Danger ezali que le jour où réellement empoisonneur moko akoya pour que akoka kosala bato mabe à grande échelle et ce jour-là bato bazwa précaution te pour bomona ngoka lokola loisir ndenge elobaka jibe mpiana bomona lokola loisa bomona lokola baventure que ezakaka ndenge esalamaka kala quoi donc baondima te allez wana pe mbala moko moni likama eye makambo ya mabe salami donc voilà un peu et loko toza moi pour vivre moi ndenge balobaka autre temps autre mœurs ba comportement mosusu ekomi katikati na biso mutu moko akovanda na ye asali audio ya makambo pe ya lokuta peut-être kayokaki a vérifier pe mbala moko abandi korelayer information ya modèle wana yo ozoloba na bato ke ngombe ezouta Rwanda destiné na Kinshasa en passant par Goma boli yango te ngombe moko bazoteka moins cher bateki ngombe moins cher wapi olobi te ngombe ya moins cher bateki yango wapi parce que ngombe bato basombaka bavivre très bakapa wana yango nde alaka peut-être moins cher oyo ya ngombe pena babomi baabatre wana bandi kokata bamisuni wana ezaka nango toujours prix moko un peu plus élevé ko ngombe ya moins cher wana yo lobi wapi soki kilo ya ngombe o baabatre na Kinshasa eza $10 soki ngombe na moins cher peut-être kozala nango $5 eza misika nini opesi précision te kaka ngombe moko eza na Kinshasa wana bazoteka yango moins cher bomosomba te eza empoisonné yo oza na Kinshasa te ozoyebisa bato te na kwe nini bangoteka ngombe wana non botika aire moko baaventure botika aire moko kobangisaka mpe bato na bama information ya lokuta po mokolo o danger koya réellement tokomitika na danger wana boye tokozwa badisposition te mpo tokokanisaki yango mpe ezali kaka lokuta barumeur ovandi ono surtout baartiste nde bakufi mo ebele mikolo oyo pululu aosi kofika biso mpe ya son âme David Kambala mpe papa bio Mtufu Tomina aosi kofika biso mpe à son âme mpe okomona lokola mama Olive Lembe Kabila alingaka mpe baartiste wana mingi okomona bainvita bango à même reprise na kingakati okoyoka même baremere ono te eza mama Olive nde azosala bongo ntango invitaki bango alesaki bango plan d'ailleurs bakolanda na ebele d'ailleurs yango wana bomonaka ke ye ayakaka kokunda
anga na ba matanga moni ina ba damage apesi na famille azimo enveloppe apesi pour la matanga enveloppe on peut se créer le sumbutu na famille ba problème grave rumeur donc ba rumeur kaka donc même yemoko maman Oliva ça qui fait victime ya ba rumeur o tala nenga kondi d'ailleurs nenga sawana ba c'est là qui est poison kalate akokufa rumeur donc na Kinshasa particulièrement et l'on ba bengi rumeur tuba nenge ba luambo ba yemba ezali loko bandi le loté donc on irait zelo comme on va enraciner makasi kati na bisoa donc etambola kaka bongo pe siko na vitesse ya masolo vitesse ya makambo avec ba réseaux sociaux avec internet rumeur akufa pété rumeur azako circuler le sous makasi c'est dans la vitesse moko ya faire la teka nenge kofi ayemba le côté ya tin ascenseur vérité et mataki escalier finalement komaki donc talaga vérité zo comme en retard vraiment la ça qui peut être sous la dégâts déjà donc vraiment mboka oyo mboka ya ba rumeur ko bangi sabatu na ba information non fondée non vérifiable ba information ya lokuta kobangi sabatu bien évidemment misusu peza kaka lokuta c'est parce que les communautés Takoloba qui vient déjà empoisonner. Non, moi je préfère te parler peut-être que produit les a périmés pour interpeller OCC, et ça comme ça, peut-être madame ou pété na niveau il y a contrôle, il y a des produits ils allaient importer loso, produits belés alimentaires notamment pour accueillir est-ce que les alliés kaka bien que comme il y a variété que ça propre à la consommation pour eloko oyo propre à la consommation c'est comme il y a varié baby poli bosoya nango po bote kangwa c'est comme il poison peut-être la sens wana tokoki ko comprendre pour interpeller service que ils allaient charger na contrôle la qualité il y a biloko ils allaient ko côté la biso pour la consommation il y a mboka awa na Kinshasa au travers libongo ya Congo central Boma Matadi au travers même Banzela Mususu peut-être wana on peut comprendre mais un koloba qui est intentionnellement batu poison na bangombe oyo baotekama moins cher sans donner plus de précision il y a rési des eaux poison bomela yango te moustiquaire imprégné poison bolalela yango te tout ça ezali babiloko oyo ekosala ke lobby ce qui est réellement danger moko se présenter batu prendre yango sérieux c'est très malheureux esengeli na biso to insister nde na baocc wana mpo bapoison ezokotela batu na nzela ya baocc wana parce que baosala mosala ndenge esengeli te baétranger ebele balibanais baindien bachinois oyo bazwi monopole ya économie na biso monopole ya commerce il suffit kaka lisa na ye mbongo produit na ye eleki malgré keza impropre na consommation là on peut comprendre wana tokoki kozala d'accord mais te na koloba ke tel basali boye sans qu'information wana eza na consistance sans que source même à la vérifiable non wana eza aventure donc voilà je crois que délai parmi biso tout yambaka information modèle wana na ba WhatsApp surtout et même na Messenger pe na nzela ya ba réseaux sociaux tout yambaka yango tous les jours d'ailleurs ezo yela biso chaque jour oyo eza toujours kokebisa biso na danger eloko songolo mais sans que ba danger yango pe ekoka kozala vérifier voilà DMTV 3 elingaki ekabola na bino pe sujet oyo tokozonga lisusu pe na sujet lisusu ya bagenre wana kaka mwa bahabitude moko oyo tokomi nango na nzela ya baréseaux sociaux pourquoi pas topartage yango pe lisusu na bino komituna ekomi nini eza nini yango pourquoi ezosalema bongo comportement bato ezozala bongo mpona nini donc tokozongela pe yango na remercie bino pe na sengi na bino soki oza nano abonné te na chaîne oyo s'abonner pe cliquer na cloche eza juste à côté wana ozanga te kozwa ba notification na biso soki mettre en ligne une nouvelle vidéo pe lisusu soki osepeli otikeli biso moi j'aime ocliquer wana et osala biso pe bien toyeba kocontinue kosala mosala oyo ya kopartage na bino baréflexion oyo tokoki kozala nango sur basujet ebele d'actualité bafaits sociaux ndenge ezali koleka na société mosusu masolo eza ebele au revoir.